Bonjour et bonsoir à vous, chers abonnés de Eyokani TV. Ça dépend de l'ère que vous nous suivez. Une émission, pas comme les autres, dans une chaîne, pas comme les autres, une chaîne exceptionnelle, une chaîne de haute gamme. Eyokani TV, vous avez la qualité d'abord, il y a l'image de déjà. Avant de l'émission, on a coupé ça dans une grande équipe Eyokani TV. Bazo sala musala moko kitoko makasi beni mafuta bravo vraiment na musala bozo sala derby penani mbote mingi. Na pesi mbote peme. Pour la bonne guérison, on a zobenga mingi mikolo mami na ngai oliena benga dadi pour naza mwana mwasi mami na ngai mère spirituelle na ngai Mireille Muke ba bonne guérison ici kazali nzambe azala na ye toujours abonga kala mingi te bokomoni kaka awa bokomona ye na yebi kazo manke bino mais kala mingi ta kozonga na bino awa na kati Eyokani TV. Sans plus tarder na ko présenter invité na ngai az exceptionnel prochaine OPZ exceptionnel to yambaka battement basé exceptionnel ndé invité na biso alelo comme né frère parfait. Na frère parfait to robeta masole belé, na frère parfait beaucoup découvrir, na frère parfait beaucoup yeba pona ni na plateau oyo. Masoloni to robeta ne bino bana poto beaucoup sepela mo makasi na pesi mbote na gloire moko. Ici kazali mbote mingi papa na ngai JP Mosengo na Mireille Manko et ma mère na pesi bango mbote mingi. Toke na lisolo na biso na frère parfait bonjour. Ouais, bonjour frère. Bonne santé. Dieu fait grâce. Pesanga peut-on a profité de sa grande sœur Nangai Mireille ba bonne guérison. Grande sœur moi motema molamu. Il y a l'ingara pour promouvoir au Tebengi jeunesse. Comprendre donc moi je l'ai pèse vraiment merci. Nzambe ya batela ya bakisela ya ezangaki. Mais na yebike ezala ngo bloka mokiya kame oleka nango ya zana liboko nzambe donc inchallah. Merci beaucoup. Oyo nzamba simbi moto a simba kata zate o nzamba bateli moto a boto la razate nde Bible kaka lobi. Celui qui baptise en moi baptise en vain totiki na maboko ya nzambe totiki bino bato bozolanda biso na Eyokani TV na maboko ya nzambe. Frère parfait ngana yebio mais bato bozolanda biso ba yebio te frère parfait zanani frère parfait aye apona nini nyonso wana ezaba question na biso ya liboso. Merci beaucoup. Donc dans mon langue manga juste ba frère te bien simplement parfait et voyez le pourquoi on a pesa bien parfait. Donc comme on a eu Ednei parfait bobuna nazali artiste musicien. Donc nasalaka nazako évoluer dans le domaine de la musique et raison nanga ming eza parce que na yeko pesa koyebisa ba mélomane ya musique et la bonne musique il faut le dire que dès qu'on a bino le qui na bino on a comme ya Ednei parfait azana studio azo préparé au tebengaka single na vrai comme on a single ya te single na set nzemu na kati te single pene ya single ya nzemu moko kope vide. Mais tout le monde a fait des singles, des singles, bande single langé bimi single langé bimi. Single langé bayandeni. Ponga ba single yanze bu. Single ba set nzembo ezala na. Ah, il faut aider cette population qui single za nzembo moko za nzembo balete. Oui, comme ba set swani za. Wala mbrouillement, faut aider batu ndeko na ngai. Yo za mtu tangi, faut aider batu ba na biso ke single go balini. Donc, il a single, donc ça veut dire c'est un mot en anglais. Donc one, et logo moko. Single za nzembo moko, netinga za studio sala single langa, ezala nzembo moko ekobima entre mois à octobre, na mois à décembre. Titre nango comme nango article 15. Article 15 wana tous il raba nzembo pepe calé article 15 ngo eza musique profane tout le monde ngo lobi aux artistes toyeba positionner oza kota ba l'autre là ninge bamsuba ba kota ba l'autre là kota ba Moïse Mbie tout ça kota ba fali tenga so ngo manga la musique ya hypocrisie ponga za hypocrite ngana za artiste musicien na ça musique il y a conscientisation contre les anti-valeurs. C'est-à-dire quoi? Ngana yemelaka jeunesse. Il y a communauté nanga ba congolais, il y a communauté ya libanda contre les anti-valeurs. Ni to bengi anti-valeurs, ezali ko yiba. Non malembe ndeko. Atanga mona za na plateau na yo wana ki okinanga mbangu mingi. Taka na comprendre non ko te bosko bat bola na ba téléphone. Zo ça la musique il y a contre les anti-valeurs. Les anti-valeurs tout le monde a biso to la musique profane. Ne ba yemba trop babilo kwana. Ah. Mingi ko to nzambe to bika nzambe kumama nzambe boye okena na nga boye ozonga na nga boye. Parce que vous avez apprécié. Oza koto ya nzambe kumama toza koto ya koto na mususu. Omoni musique ya tourner chuba esoki nini. Na musique ya ba hypocrite. Parce qu'on a ça au troisième voix na katikati na bango. C'est-à-dire ni pour musique ya chrétien ou bilo benga ba chrétien pour la discrimination. Même nzambe est-ce qu'avant à comprendre ah ndeni mutolo la mutolo chrétien pendant ngambo na yibika za chrétien. Même nzambe akamora esika kenda. Esika zalaka. Te akamora pourquoi akamora abona Jomoko boye na kop na bango balongola mususu comme ça ba chrétien, ba non chrétien, bango ba chrétien. Nani ngo lelo ana pouvoir ya kolonga mutu ki christianisme.
alors la mutu noza sous chrétienté nani yango mutu wana ndango loko akotombola mosapi abaki no yoko mesu nzambe te mais ngo mutu wana mutu ati. Donc pour dire quoi, nga nazali otobenga musique il y a troisième voie, c'est-à-dire nga la musique il y a la musique contre les anti-valeurs, le patriotisme, le respect bien public. C'est des musiques nga salaga yango wana. Siko yo siko vani ndoko boule ah mais Dieu oh noko na mona oh musique ko za musique à classe nini. Mais quand même que musique il y a troisième voie. Donc la musique il y a hypocrite au biotang wana te. La musique il y a tout monde tourner c'est nini na biso za na te. Permettez. Là, le musique qui est hypocrite, le lobby moins belé, nous connaissons pas zola nabiso. Là, tout le monde a musique qui est entre guillemets profane, tout ba mission mukili. Et ça c'est pour ça baptisé. La majorité ba mission mukili, tout yamba bango belé ah le bakana. Ou une église catholique, là yema na chorale na sala, à chrétien une personne baptisée. Mais musique au yazo sala, ils ont reflété nzambo ya kumisarate. Pour ne pas entrer dans le débat, tout le monde a mis ba mission profane façon de bon batamboule romona bango moi ndenge morobe. Au père côté moi nzambe tout le monde a monté permettez. Na peu exemple moi banal petit pic net maman na ngai on a benga maman molimu. Aux yeux pena na présentatrice mususu moi il y a trop côté moi nzambe mingi. Au monde a été vendredi dimanche na pour ne pas citer les noms. Mais so monde peut ba présentatrice mususu moi na bon ndenge na place na ba kuta. C'est que ba musicien on appelle to kabola bango par rapport pe tamboleli na bango na par rapport ya thématique na bango. Bango ba kumisa nzambe koto yo bis moi si ndenge ba balola zongisa ibusko yo moza positionné wapi. Oui que vous avez moko na habité na moi mtemele le roi yote. Donc vous identifiez bango par rapport il y a comportement na bango. C'est ça non? Bon c'est comme mutu a yembe a composer nzembu na komba moi si na ye. Comme la tija tcha comme nzambe. Étant donné ça glorifié ka komba nzambe. Na composition nzembu mutu yemo avait na paine na chambre na ye atali moi si na ye. A composer nzembu na kombo ya moi si na ye. Tam sou likangu na ye. Na chambre na chambre yembele on a litoi. Mais comme la tija tcha comme nzambe. Comment ça met tout le bazar mission chrétien? Ah, yo même mission chrétien. Voilà, donc na lingi batu ba comprendre boye. Identité à musicien chrétien, na identité à musicien profond, ezali identité purement congolais. C'est-à-dire ngo banini. Ce ka okatika mai na ngambu a. Mama ezara souté, yara musique. Ce que na partir Brazil koti Gabon, ezarate. Ils ont une identité purement congolais. Donc, pour on a vu biso paix à son âme, Pépé Calé. Pépé Calé a tiré ma musique chrétienne, a tiré la musique. Mais même Pépé Calé c'est Kenya. Ah, bon comme ça, bon kabul vraiment bondeni. Pépé Calé musakaye. Mutayemba ayemba banzembu ya constitution de la jeunesse, mais il peut c'est qu'il y a comme c'est mission profonde. Il peut répondre les qu'il donc musique chrétienne, la musique ce qui nous ba ni alanga na ngate, il a dit conception congolaise. Na moki ezaka na ngote. Pour na yoka nzembu ya ba l'autre là. Na bien tata na koma sœur na ngai. C'est pas un problème. Sœur na ngai makoma. Na ka nzembu na boîte. Bato batemi babini. Et puis na Congo te libanda Congo. Natanga na mboka te po système. Na ka nzembu ya Moïse Mbiye. Na boîte bato batelemi. Na ka mula oyo biso sembambala Yeswe. Na boîte. Bato batemi babini. Si yo le basuni. Ouais, bah, par rapport à sentiment, donc on ne pas tarder dans ce token. On ne pas tarder, on a posé question moi sur répondre vaguement à qui wana. Écoutez na fazer mon libanda, hein, chez mon libanda, frère, abengo frère parfait. Aux amis c'est profane to chrétien. Ou répondre. C'est un musicien. Il y a besoin de précision. Une personne n'a pas fait. Il y a ce qu'il faut aider bango, aider mokilike, monsieur chrétien a raté, monsieur musicien point bas. Pour moi, au moins micro au pesinga ou dans le balango. C'est l'autre peu bailler au pesin micro, bah micro chrétien. Au moins micro qui pas monter. Au moins espace, dans espace les tourbillons. Comprendre? C'est un long à mon super à oh il y a soit des chrétiens. Il va aux quitter na tam sur la chérie na. Mais est-ce que c'est le tourbillon chrétien? Ah, toi c'est vraiment quoi? Ce qu'on est boué. Bah ben ici bah musicien chrétien, bah ben ici bah invitation bah musicien chrétien. Yo, on peut participer, tu participer. Toi bah ben ici bah auto bing ça bah ça l'ensemble auto za na stade de martyr. Ngana ok na ngai. Bah stade auto za na stade de martyr. To moneka bah oh ya nzambe bah ki bah frère na biso muso antoya ki sko yo ya to ya. Ngana okende pour nini? Je suis chrétien baptisé. Qui est d'abord chrétien? Nous devons surtout azu baptême. Ngana nazali mutu azali baptisé et puis na kula kala et
puis on a yembi comme en 2003 tilelo l'église catholique. Comprendre? Tilelo na l'église catholique. Dans la loi répété pour la musique nangai. Donc yoko longa opportunité qui chrétien. Ni tata wa télévision la télévision, rien. Nela mo mutu na ko courage ben ministère chrétien ngana yebe nganinga. Ah! Mais so zape chrétien, ma Bible ici biso sokoza moto teoza malili nzambo sanza au moins te yo lero yo na ba 3e na katikati na bango monte que de part que na ole nzamba sans auto biso mo pete to sans to ba position no le roi chauve souris moi te lo kwana. Ngasi kone na boy hypocrisie. C'est-à-dire Dieu moro boye ayemelaka soi-disant nzambe nde yozo banzambe mais makambo sala keza ki bonzambe te. Na motu batu oyo bazwita bango bakina studio bayembeli comment bayembeli sur le sexe. Ba encourager jeunesse oyo akoya libulu ya koluka musala te même ayemba akumisaka ka sexe. So ngasi kona boyi batu wana bayembaka su hypocrisie na batu oyo bazo conduire jeunesse na kati ben sanité. Yanga na biboye. Ngasa la musique de conscientisation contre les anti-valeurs. Donc on a écouté tourner sous bas ce nini longola ce te mo matin bamataka punda pe solo te ba bena mukongo oya nini te zo biso siko batu wana olo bana ngasko na imba musique wana te ngaso imba musique ya conscientisation contre pour la jeunesse contre les anti-valeurs. Point barre, je suis là, je reste. Par rapport à conduit de vie, il y a frère Nabiso à côté, pour ne pas dire que bon batambola mabé, il y a frère Nabiso à côté, on a tout conduit de vie nous par rapport à frère Nabiso à côté. Grâce on a conduit de vie, ainsi dit l'Éternel. Donc ceux qui font ça, nasa likambu. Pour yo boya nzama ndima ngo, no sa kambana yo ndima na yo te nzama ndima. Donc ceux qui s'il faut que nasa likambu mo ki ye boya na ngai et que pas nzama eza valide. Non ça na likambu. Donc là ça ainsi dit l'Éternel. Attends on a ainsi dit l'Éternel. Point barre. Très parfait. Oui que bat bolan de monsieur Belé. Ouais. Oui que ainsi dit l'Éternel et beau ivrogne rien. Ouais. Bon côté au mono jour musuto mono na ngamwana ivro nous na masange belé. Ainsi dit l'Éternel et beau ivronnerie que veut dire ivronnerie ngo ba kolanga mais boy masangate. Bon côté mono suto bon. Ngaso tamaka ainsi dit l'Éternel mo nga bongote pour na chrétien baptisé. Je suis croyant de Jésus-Christ. Par rapport il y a philosophie non be kendel non mon raté ko zono chrétien karamisien chrétien ka. Ah yo so pesa mais c'est chrétien. Bon l'autre so bien misa mukilo bani. Par rapport à Kendel, donc c'est qui chrétien pour bima plus que les autres na ignorer bango pour bateau bino benga mise profane mais super kula bon il c'est docteur chrétien le théâtre on a ezalaka docteur voilà théâtre sur là ça c'est docteur chrétien oh biso soumis to qui n'est pas na été bon docteur on a nyango oyo so ke pa na ye attention à chrétien à ça va tout examen ça abetatonga kana misubu maman obiki le kuta biso to musicien comprenez alors bango so baba musicien l'auto long la idée on équivoque on a ba musicien chrétien musicien profane tout long l'équivoque on a par rapport à selon frère Nabiso invité Nabiso à le tout long l'équivoque on a musicien chrétien zaka artiste musicien bango so basala la guitare moko basala je ne sais pas micro moko biloko nyonso bango moko par rapport wana to keno to yura no pe voix na il aime sous mi voix ne peut sa nuance et bimisé l'aime sous chrétien l'aime sous profane to lobi pe moi mingi ça no musala no yimba na telema la muka tango ekoki yo kaka kolala yo kaka agene yo kaka matolo yo kaka kishishi telema bima na kunda nuka mosala kosala article yo lukaka débrouillez-vous pour vivre ko vivre moi na maman débrouillez-vous pour vivre tala ba mama ya mapa mbaye biseko luka ba masana nga ba cameraman question mo yesu comment pour tout le monde na nini oyo na beta musique na liberté na Pascal na la machine na ngani to classera musique chrétienne musique profane wana kati no mona ba frère na biso belé kota musique chrétienne parce que yo so to zinzembo na yo to chango wapi na dossier nini on appelle na zo nzembo no jour single no bima non chango ce qu'on a dossier nini na téléphone na ngato na machine na c'est quoi ça que pena na machine ya solo ba vrai DJ ba komaka o mona créer tam sous dossier yo problème de yo wana classera ça dossier école dossier études tout ça dossier nino quoi ça photo nini après tout ça dossier musique so tu as dossier musique pas moi ba musique tenir c'est bimi au moins ata yo moko vraiment oko se substituer yo moko mo mona ke oko mi télé maté na lingi to aider ba congolais pour baza bazoba te pour yo